Nini ekomeli Cardozo mille esprit toyebi biso nyonso Cardozo mille esprit aza star na biso star amboka na biso o tolingaka mingi na kombo ya Cardozo mille esprit autrement dit Dozo. Alors lelo chez XL Beauté la TV tolingi toyeba eloko nini ekomeli Cardozo mille esprit. Bandeko o bozomona na kati ya ambulance wana ezali Cardozo mille esprit star na bino o bolingaka star na bino o boyebi ye wana bozomona na ambulance wana. Kaka ndenge ba news ebimaka, kaka ndenge ba makambo ebimaka, kaka ndenge ba makambo ebele ebimaka, en tout cas to vandaki kaka to yeko se retrouver na video oyo ya Cardozo mille esprit. Bandeko nanga epesi pasi esali pasi na bafani nyonso o balingaka Dozo esali pasi na bandeko nyonso vraiment oyo balingaka Dozo. Alors tomoni oyo ngana bino lelo chez XL Beauté la TV tozolinga toyeba est-ce que eza tournage to eza réalité oyo ekomeli Cardozo mille esprit. Bandeko nanga mbote na bandeko nyonso o balanda XL Beauté la TV vraiment mbote na bino esika nyonso bozali kande toyebisaka bino soki eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi. Donc soki ezali mbalano ya liboso o s'abonner o commenter o liker o partager. Alors mbote na bandeko nyonso oyo balandaka biso mbote na bandeko nyonso oyo basutenaka chaîne na biso ekende liboso. Bandeko nanga ba partage na bino et osala biso bien yango bomoni toyebisaka bino tangu okoti o s'abonner o commenter o liker partager vidéo na biso na baninga pour que bayeba information oyo partager vidéo oyo na WhatsApp na yo na Facebook na yo pour que ekomela bafani nyonso ya Cardozo mille esprit. Bandeko nanga topesi merci na bandeko oyo basalaka biso ba remarque topesi merci na bandeko oyo vraiment basoutenaka mosala na biso ekende liboso bandeko nyonso oyo bobengaka biso vraiment topesi bino merci nzamba lola apambola pe abatela bino baye nyonso oyo bomipesaka penza bomipesaka penza na motema do bomitiaka penza na motema ya kobenga biso bino ba open na bomipesaka chez XL Beauté la TV soki totie ba vidéo bozaka wana bokotaka bokomantaka bopartageaka en tout cas boza vraiment ebele nzamba lola apambola bino abatela bino bandeko na ngai nzambe vraiment amona misala na bino. Alors lelo toyena likambo oyo epesi biso pasi tolalaki kaka boye tolamuki tokutani na likambo oyo ya Cardozo mille esprit. Alors batebele batuni biso batebele babengi biso oh mama ici les ndenge nini tomoni ocheloko hôtel kamni ezoleka pona Cardozo ya kana oya ko expliquer biso est-ce que eza tournage to eza réalité. Bandeko vie eza na ba réalité nango en tout cas vie eza vraiment na ba réalité nango ebele vie eza facilité eza ka vraiment na ba réalité nango ebele makasi. Cardozo mille esprit to yebi biso nyonso d'ailleurs na utaki kotia ba vidéo na ye ya anniversaire na ye awa Cardozo penza alekaka mingi na XL Beauté la TV to tiaka vraiment ba vidéo na ye to utaki komona Cardozo utaki ko fêter anniversaire na ye bientôt kaka awa donc kala mingi te awa autaki ko fêter anniversaire na ye utaki ko leka en tout cas ezaki anniversaire moko wow batu bazalaki batu baliaki batu bamelaki tomonaki ndenge elekaki avant na wana tomonaki banungu ebimaki concernant Cardozo na tonton Omar Kabongo. Tomonaki biso nyonso Cardozo alataki roba voile bakendaki civil basalaki coutumier na tonton Omar Kabongo batebele balobaki eza solo batu mususu eza tournage mais toyaki ko expliquer bino ke ezalaki ya solo te ezalaki nango tournage. Alors lelo tokutana likambo oyo toyebi te est-ce que Cardozo mille esprit aza penza maladi to eza tournage mais komona yango ezolakisa te ke eza tournage. Kotala likambo oyo ekomeli Cardozo ce que eza tournage to monaka vraiment que au mona ba cameraman bazawana au mona batu bazo filmer ba cameraman bazo filmer au mona na ba micro ezo monana mais au penza totali en tout cas to moniter ce qui eza tournage en tout cas eloko mozo
ezo yebisa biso ke eza tournage eza te wana eza analyse na ngai. En tout cas na yebite bino pe ba oyo boko ki pe ko sala ba analyse na ndenge na bino na commentaire, mais selon nga na moni vraiment ke eza tournage te, eza ke Cardozo Mille Esprit aza malade. Aza malade de ambulance yango wana bomoni yango bomoni ba ye na hôpital. Tant bazo kota ye na hôpital nde ba ye na hôpital. Donc Cardozo Mille Esprit aza malade pour le moment bande konanga na confirmer yango te po to ebite soki eza tournage to eza ya solo, mais na ndenge tozo monela on dirait aza vraiment malade. Alors bande konyoso obolingaka Cardozo soki penza ke Cardozo aza malade kande tozo mona. En tout cas, to bondela ka pona ye nzamba lola osala ye grâce akoyoka na ye bien pona batu nyonso o balinga Cardozo vraiment to mi beta na biso mutema te akoyoka na ye bien po eza na batu belé déjà babande ko komelanga batu belé déjà bazo s'inquiéter pona yango te omoni Cardozo te to linga ka ye boye. En tout cas, soki eza ya solo to yebake Cardozo akoyoka na ye bien nzoto eninganaka pe ezongaka nango normal. Mais soki eza tournage eza nango tournage si to mesala na ba tournage na bango et si to mesala na bango to linga musala na bango ba améliorer musala na bango. Donc soki eza tournage eza nango pe mabete pas mal eza musala na bango oyo bazo sala. Tolingaka vraiment amélioration, toujours linga ba amélioration na théâtre na biso ya Congo, ba théâtre na biso ya Congo et comme lokola ba théâtre Libanda, ba théâtre na biso ya Congo comme lokola ba Nigeria, ba théâtre na biso ya Congo et comme vraiment ndenge biso toujours lingela. Alors ceux qui eza ya solo gloire au Seigneur, ceux qui peut eza ya solo te gloire au Seigneur, nzambe muka yebi nyonso wana. Alors star na bino Cardozo yeyo star obolinga mingi, star opalinga bino mingi, ye wana bozomona. Bauti ko ningisa mondi ye na Omar Kabongo. En tout cas, baningisi mokili, tomoni ba vidéo par-ci par-là, tomona ki ba photo, batu ba commenter na ndenge na bango. Na esa bino ezalaki tournage. Mais tournage wana ezana bate belé bandimi yango te ote eza ya solo ote ezaki tournage te jusque les ans bato msusu oba komela biso baloba ezaki tournage te ezaki ya solo. Mais malgré biso te informa donc biso to ebi vérité eza ya solo te ezalaki tournage, mais bate belé ba yebisa biso ke te yondo yebite ezaki ya solo Cardozo balani na Omar wana ba fan nde balobaka. Alors bate belé jusque là batikala kondima yango te yango na soki olingo ndima est-ce que ezalaki tournage to ezalaki ya solo. En tout cas kende kaka ko s'abonner epa ya Cardozo iye moko so komika ka Cardozo officiel okomona titre ya théâtre wana ezaki mon ex na ezaki Pierrot Ndombasi ye abande ko jouer mwasi ya Omar Kabongo balaki ye mais tant balaki wana banene ko bima na Pierrot Ndombasi. En tout cas eza na théâtre wana ezalaki tournage ezalaki nango réalité te. Alors lelo tomoni ba vidéo ebimi pona Cardozo na ambulance, lelo tomoni ba vidéo obozo mona oyo ebimi. Alors soki ke eza tournage tokomona ngo kaka na ba théâtre tokomona ndenge ekozalela, mais soki eza ya solo pe en tout cas nzambe kaka akobikisa star na biso batu nyonso obolinga Cardozo batu nyonso obolinga kaye batu nyonso boze belé obolinga Cardozo. En tout cas Cardozo Mille Esprit pe alinga bino o eza star na biso star penza ya mboka na biso yeyo ba star na biso oyo baosala fierté mboka na biso ezande bango bakomi kokota pene oyo kapena mutu akoti na théâtre lobi mais histoire oyo eza vrai to eza faux ba star na biso bango yeyo. Alors Cardozo yeyo bandeko nanga yango wana naiki ko partager na bino tomona Mille Esprit Cardozo bate belé botuninga bozaki belé bokomeli extrait botelo ya TV na lobi tena yaka ko yebisa bino likambo nini oyo ezoleka yango bomoni ngai moko extrait botelo na ye liboso na bino pour que na ko yebisa bino eloko nini oyo ezoleka bozaki belé. En tout cas tant bokomela biso pona Cardozo Mille Esprit tomona ka combien o bolinga kae
tango botunaka biso tango bokomelaka biso tomonaka penza combien oyo bolingaka Cardozo Mille Esprits. Bozalaki ebele botunaki, bozalaki ebele bokomaki concernant lisusu ba video oyo totiaki mpona Héritier Watanabe na Cardozo. Nasir na explikaki bino Héritier Watanabe na Cardozo, bato mosusu balobaka ke bazalaka na relation ya bolingo, mais bato mosusu balobaka ke bazalaka na relation ya bolingo te. Wana moye biso toyeba yango eza te. Po eza na bato ebele bazokomelanga est-ce que Cardozo na Héritier Wata bazalaka mwasi na mobali to te. Bandeko nanga en tout cas wana vraiment ezali vie privée ya Cardozo. Soki azalaka mwasi ya Héritier Wata wana penza Irsi Botelo TV ayelaka bino ba vérité pona likambo wana ayebi yango te. Nga na yebi kezaki ba nungu oyo ebimaki ke Cardozo bimaka na Héritier, ba nungu oyo ebimaki pana bango moko bata théâtre. Pana bango mo bata théâtre nde babimisaka ba nungu wana. Mais ezaki nango kaka ba nungu ebimaki nango toyokaki me o tokanga Cardozo na Wata boyina tokanga Cardozo na Wata te. O tomona bango penza boye bavandi so bosala soni. Non tomona bango te, non toyoka pe bango eloko moko te. Alors ezaka ba nungu ndenge ebimaki concernant Cardozo ndenge atindelaka Wata ba voice moko boye ebimaka na ba groupe na bango concernant Cardozo ndenge avandaki na Wata nde babande kovanda kosala ba video. Bino mo boyebi kaka ba congolais nde bazala bandeko na to tsa ba video na to tsa ba j'aime na video to tsa ba j'aime na video bandeko na s'il vous plaît la famille donc s'il vous plaît si vous prenez zambano ya liboso au côté s'il vous plaît vraiment na bondelio tsa ba j'aime na video ou s'abonner ou commenter ou liker et ou sala biso malamu mingi yango toto yebisa banda ko yebisa bino banungu ezaki ka bongo ebimai ka bonka nde peuple congolais lingana ko loba yango tomoni balobaki ba makambo bimaki o abimaka na Héritier Watanabe mais atapa bimaka eza nango mabepete Cardozo aza mama bana azana bana na mibale aza comédienne moko oyo asekisaka biso mingi aza comédienne moko oyo ajouaka vraiment asalaka vraiment musala na kimia nyonso ajouaka bien azaka na problématique te alingaka na pe problème na batu te. Alors merci mingi na bandeko nyonso o balanda Irsi Botelo TV wana vraiment na yaki liboso na bino pona ko présenter bino kaka Cardozo pona ko yebisa na batu o bazotuna ngai concernant Cardozo en tout cas Mille Esprits na bino bolingaka yeyo. Donc Mille Esprits na bino Cardozo o bolingaka yeyo na yeli bino liboso na bino. Alors merci mingi na batu nyonso o soutenaka biso, merci na bandeko nyonso o balandaka biso, merci surtout na bandeko nyonso oyo vraiment bazwaka tana bango ya kolanda Irsi Botelo TV. En tout cas esika bozali nzambe alola akpambola pe abatela bino bandeko nanga soki ezambala liboso kandi to yebisaka bino soki ezambalano ya liboso okwei na Irsi Botelo TV vraiment au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzamba lola akozanga te na kopambola. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et au sala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion. Bande konanga bobo sanate. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous. Bye.